artiste na bino makasi te na improvisation bato baloba te artiste on peut se sous du meilleur na yete bato baloba te 14 ans de succès 5 ans disque d'or certifié zoyate ba memi bino na bato batekaka bokozwa te si o bino bosali wana pona ko ruiner ka faire rigola na prom na mbutalika souta asala bino nini ah toi na bosolo na musique to bomba te to lo ba vérité bato balobaka mabe fo ko bimisa ba on a poisa bato ken piano dépasser ba borne tu as dépassé ba borne mon frère c'est le moment de se rectifier bien c'est un pardon mais yo ken piano si comme micro côté na journalisme et côté na petit porte-parole comment relobela fallait poupa parce que ce qu'on a vraiment sincèrement journaliste ya relobela loba makambo est vrai faut frapper dire ken pena bilo musoro loba ngo boete ozaka à l'aise très à l'aise non maman na faire on mériter bonheur et belé maman na faire on mériter ba respect et belé toko permettre à azam maman na biso nyonso. Et ça, je le dis clair et net. Moi, la personne qui s'attaque à ma famille, il va le payer. Obligé. Le lot est lobité. Je ne suis pas hypocrite comme les artistes qui viennent. Oui, mais le lot a créé trouble. Moi, on a quatre F victimes. Le lot est dit, badiata. Na soule. Quel moutalouga rocha division? Le temps de faire rigola. Le temps de faire rigola. Bah comprendre que non vérité et y a qui malembe escalier peut commis bou torche toi on a système à torche ne va kanyi ba munoko tala tigre place à Koufeli il non si bébé lance KO il non si la tisi sabi tigre Koufa déjà kala biso to rêver mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Merci beaucoup très chers internautes, bienvenue dans votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV. Otolobaka vitesse wapi na nenga mukete maboko héritier ibule zalaka toujours pembe. Balobi to pelisa moto te meto yende pour nous faire expliquer ba journaliste perroquet. Les gens qui font des travail pour na mutu moko boye. Batu ba sala ba misala pour nous faire plaire batu. Mais or te faire évoluer culture na biso tende liboso noto ko insilitaka. To ko finga ka ba mama ya ba artiste do sala pasi pe mawa. Nga héritier ibula na lali mote mezo ko suka na nenga mukete. Nga iso di nazalaki faire rigola. Soki nazalaki na place à faire rigola ménagisa na mama musu na nenga mabe. Parce que otala artiste ya mboka kuta azalaki déterminé na ba image na lobaki. Azalaki clair nenga bande ko loba. Hervé Bositampen. Bochela ngai élément oboka artiste fali pupa nenga za ko loba. Bi mutu oya ko toucher na famille nanga. Na valé ba face te a ko futa. Play. Et ça, je le dis clair et net. Moi, la personne qui s'attaque à ma famille, il va le payer. Obligé. Le lot est lobité. Je ne suis pas hypocrite comme les artistes qui viennent. Na lobby. Tous les artistes sont loba. Mais si comment ken piano se permettre, il y a finga maman na faire rigola boy na télévision. Ko finga sans exception. Azo contrôler te. Oyebi lelo ken a créé trouble moko na kata F victime wana. Lelo edi badiata na soule ken mutaluka rocha division achaka division lelo fali pour palinga rote ken sora linga pourquoi ba disque belé bimi babwa ki ote pona ba nzembe belé ya aigle bimi babwa ki ote pona babwa ki ote pona mais yo zanaka pona ko finga est-ce que ko finga esunga kona nini ko finga vraiment sunga kona nini. Maman na fait rigola la ta casque na studio. Maman na fait de monnaie na podium à musique. Toi maman na fait de monnaie na polémique musicale. Maman Marie Mathieu sa côté roloba pour na moi na lobi boy patati patata. Ça fait très mal. Et c'est un faut qu'on réagit. Bande ko bo réagir bo tika makambo ele ka boete.
tozo cité batuna NT mais place au muta sali mabe asali mbeba yo senga faut frapper dire faut frapper dire ken pena bilo musoko lo bango boete ozaka à l'aise très à l'aise non maman na faire on mériter bonheur rebelle maman na faire on mériter ba respect ebele toko permettre te azam maman na biso nyonso ndenge maman o abotanga maman Célestine Itsekedi ndenge moko maman Marie Mathies to bima na nzete tene na oloba to bima na mérité mais to bima ka pa ba maman wana mais comment to tu kozala ba reconnaissant boye ozo finga maman ba ta sali le roté ken si tu as des problèmes avec Marc House va réparer avec Marc House va recader Marc House ya rekote sa maman Marie Mathies na problème nini maman Marie Mathies a sala nini tu sais il y a un journaliste mususu ebele ba comme un château rouge terre ba mususu ba beta ba na château rouge ka pona kombo ferry qu'est-ce que tu fais ba te belé ba lingaka été mais comment ba artiste mususu na château rouge ba tambola raté comment ba tambola raté comment yo jeune outi Afrique du Sud outi na Yoville kuna fana na bandako ba benga so bandako so ya nini na bosani ba kombo ozokolo ba n'importe quoi que faire gola en Afrique du Sud la bête raté yo fana nanu na Yoville kuna na Yoville na place ba congolais ba fana gebele ana zana wenzemo ba benga ngo gambela et loro nyonso utaka na Congo ozongo kuna Hervé Bosita peine so en Afrique du Sud o ngoluka nkoro ozongo kuna na gambela na bango o pondu fumbo rozo yango siko jeune wana lala na ndako moya alwa ba mo bandako to benga bandako ba ya batole jeune wana uti yo ville wana zoya ko siko koloba ba n'importe quoi na télévision que faire rigoler la musique ne et beta marakuna te pour nini ki mutema mabe et puis bo sala association obino bo sali wana pour na ko ruiner ka faire rigoler na prom na mbutalika souta asala bino nini ah tu as besoin de la musique, tu as besoin de la vérité. Tu as besoin de la mabe, faut bimisa ba on a poisa. Ba tu musu ba on ba te to pelisa moto to pelisa ya nini. Faire ko la na problème nanani. Ana problème nanani. O asala ma beti lelo, o ba lunga de faire ko la aloba, to faire ko la akufa, faire ko la mona na te. E o sala biso passe na mawa. Netsinga na kokate salanga ba chair de poule maman Marie Mathies afana ne kimia mais ba tu vas finga e faire école au bête concerné les 14 heures na club millionime plutôt est-ce que faire école au finga bat faire école au loba mabe yango na loba na ba golo na ba gladiateur c'est ça montre la force de faire école si on na senga na ba goloa soki bozuka ka ta ya distraction kaka ya mutie kaka ba pona ko tipe ba ken piana pona ko tite ba mbuta pona ko tipe ba Toulouse bon mona ka teno parce que bazo banga harmonie na dynastie ba moni force ya Bill Clinton ba moni force ya Babindombe ba moni force ya Celostram ezo bangisa bango Poutine lelo bazoni studio ce n'est pas pour rien. Yango sanga bagolo tenez-vous fort. Bosangana avec Oran offert gola zanango po tolonga na dynastie na harmonie po bolonga na dynastie na harmonie. Bolanda ba distraction te. Yango na lo ba temoni force à faire gola. Ba comprendre te na minute ba na actualité te. Ba zana actualité te. Yango moni ba ko diembela ka faire. Faire so ba na actualité. Ba koloba ba koloba moni vérité ndenge ngi ba munoko vérité kanyi bango munoko meme inonsi bi meme moni ba kanyi ba munoko tala tigre place à Koufeli inonsi ba beti lance KO inonsi ba la tisi sabi tigre kufa déjà kala biso to rêver ba golo bo rêver te tigre de ya kufa tala ndenga lali biso te inonsi bi onyati sende na yo moko so comme olinga batu nyonso ba participer na malheur na yo to na douleur ozoyo ka yo yebe omimona eti omikoka omimona koza danger le ki batu nyonso meme
Bagolo bolamuka. Bolamuka. C'est le moment, le temps est arrivé. Le temps de faire rigola. Le temps de faire rigola. Bah comprendre le tenant vérité et yati malembe escalier peut commis. Bouh, torche. Tu as un système à torche. Au moment de torcher, bango tout baromi ko banga. Baromi ko talo moni faire rigola. Azana oran, azana succès wana, ils ont perdre. Ba perdre déjà boussole. Ba perdre. Bazo comprendre sous tête au titre la wapi. Atterrissage est comme compliqué. Artiste na bango nyati sende. Anyati sende. Bagolo c'est le moment de faire rigola mutako sabinote. Dynastie arrive. Mars à avril, préparez-vous, tenez-vous fort. Parce que le temps est déjà arrivé. Bah te belle ba comprendre sous te. Maramno c'est koti bouluyeti. Et koti bouluyeti ba komi ko banga. Ba komi ko banga bana père ya fait rigola. Batali association ya wenge. Ba artiste ba sangani. Balobi ça c'est du wenge. Au moins une minute où à récupérer brassard na ye. Le héritier wana ayoko pesa papa na disque. Ayoko la sa papa disque yango yo. Papa na sali musala TikTok disque na nga yango. Héritier watana ba ye nango ba image yango neza koleka. Héritier watana ba ye nango apesi papa na ye à reconnaître force. Boko tana ba malette ya bana wengete. Tant bolo ba te wenge ya ne lokote bozomi kosa. Wenge na makambo ebele. Bandeko na nga bozani makambo koloba. Bino mo bomi ko perdre boussole. Bomi ko changer ba donner perdre ce côté na mutu. Perdre ce côté na nenga mukete. Botite la faire rigole l'espace na ye a régner parce que ça t'a na ye. Artiste na bino makasi na improvisation. Batu ba lobate. Artiste ça on peut se sous du meilleur na ye te batu ba lobate. 14 ans de succès, 5 ans disque d'or certifié Zoyate. Ba memi bino na bateau ba tekaka boko zoate. Ah bon comme un manager sorti maison de production aux États-Unis, maison mona Michael Jackson. Ndengo bozora disque d'or. Ndeka yango faut fan là ko raisonner to yebelo ni to tu ko sa to bonisa wa pe place nezo ko marché te. Mais bande ko bele ba ko sepela. Ndenge comme maman na faire eza sali. Bande ko bele to mona na ba page mususu. Au mona na page ba fini générique ya maman na faire. Générique ya maman na faire ba fini ngo boyi. En tout cas to beta ka maboko maman na sala nini. Maman Marie Mathieu salata casque na studio. Bon mona da maman Marie Mathieu na maman Ngebi. To bon mona ye a telemi na mission mo kaza koloba. Na poto ko finga maman ya batu ken piano dépasser ba borne. Tu as dépassé ba borne mon frère. C'est le moment c'est rectifier. Bien c'est nga pardon. Parce que tu as maté, bureau mobimba ya fallait pour pas accepter ben jure aucun piano bimis na télévision. Na limite ba accepter yango. Toyoti message artiste. Ngai sai muta métier na famille na nga, tu vas payer. Alobi yango tout abombite mais faire rigola tu attends quoi pour agir? Tu attends quoi pour agir? Oza mobali bakata ongenga faire rigola. Bakata faire rigola ngenga Hervé Bosita peine. Et tolomo bakata ngenga. Yo kasi bakata ete. Jean-Paul Binda Mastati, le gourou du temple. M'avait chion mutete la solo. Pascal Mora Banona. Ginette Toussé Vonakata à Montréal. Blaise le padre. Faire rigola bakata ongenga. Il faut agir. Trop c'est trop. Bah on dit que ça na oboete. Malgré toute distraction mais il faut agir, il faut frapper fort. Mais combien de fois bafinga à faire? Tilapia, bafinga à faire tilapia. Bazorana ba Thompson, bazo brandir na combo faire. Faire déjà répondre, faire déjà tipa. Mais bon finga à faire pour tout à supporter les artistes à supporter ma finga. Mais toi quand na vie privée artiste était to souka bon mo finga na ba mama ata bino moko
Yango na ba faut réagir. Junior M France, faut réagir. Faut réagir, faire rigolo toi na pour ça réagir, faut lobali loba moko pour na tienne piano. Bien ba Gaulois na ba gladiateur, c'est le moment, le temps est arrivé. Parce que ceux qui tiki ba biloko boy e banda ko se répéter. E banda ko se répéter, so wana pom na marque house luka pom so na marque house. Faire rigolo za patron ya marque house, a foutara marque house. Vous comprenez? Mais yo ten piano. Si comme micro côté na journalisme et côté na petit porte-parole. Comment on le fallait pour pas? Parce que ce qu'on a vraiment sincèrement journaliste. Ya le bela. Le makambo est vrai. Quand on le lukuta à la télévision, bino nyonso bosa banalise moko ya lukuta zanga mutuna makolo. Bande ko bela na poto ba obenga bino pona banalise bosa la bo lobata. Bon, quand tu as un téléphone, tu vas expliquer la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la vérité ou on a besoin de Bino bat bossa la recherche. Bino ba besoin ko sa peuple congolais. Bino ba besoin ko sa bateau ba la bonne musique. Mais bon ko la vérité à la télévision. Venez dire des vérités. Au lieu ko ba bêtises, venez dire des vérités. La vérité est claire. La vérité est vraie. Venez dire la vérité. C'est le temps de la vérité. Toi, on a posé ça, la musique, ça c'est beau solo la musique. Quand il y en a trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu as dit que tu as boété, tu as dit que tu as boété, tu as dit que maman est artiste. Maman Moukolo, maman Marie, yo fingaye. Sentiment nini. Ok, on dit plus loin. Le maman Marie Mathieu, elle a bénéficié, elle a jouir. Na ba bien mona na ye maman ona nyoka miboye maman Marie Mathieu ça oketeka ba makayabu na bangola pona bana na ye ba fere wana mais mazo tene bangola na ndeko moka benga na poto bien héritier ibula maman Marie Mathieu a beaucoup souffert pour ses enfants. Elle peut pas être humiliée comme ça à la télévision. Qu'est-ce que maman Marie Mathieu a fait? Qu'elle soit méritée cet acte. Que la télévision va finir. Qu'est-ce qu'elle a fait du mal? Abota fait rigola. Elle a mal fait. Asala ma belle, elle a fait rigola. On s'appelle ça la musique. Maman a sali boy pour na banana e atenda rangola ko luka mbongo pour na banana e. Le loso yumu ana commis patrimoine national. Maman a ko sepelate. Maman ko beta maboko te pour na mwana e. Tu sais combien de bateaux oh ba maman na bango ba kufa ba papa na bango ba kufa combien ba lelaka. Lelo bazaba ba icône, lelo bazaba tambongo. Ma otala mbongo na e olionka na bana na bande kone. Il dit so maman na ngazalati. Maman oh peut-être ali putane toboka bandeko côté kandunda ponga na kota classe pour le nazala o nazali. C'est grâce à cette maman là. Maman o kotsanga na maman o memanga, maman o sokolanga na bassin. Maman o maneko latisanga pantalon, maman o latisanga sous-vêtement, maman o latisanga que non, moi na mobile faut lata sous-vêtement, moi na mobile il faut za la boyer. Sur maman on a bino besoin ko finga. Est-ce que tu ko sepela? Est-ce que tu ko sepela? Tu ko sepela nango te ça fait très mal. Et ça libiso passe. Et ça libiso passe na motema. Net ngai héritier ibule salinga passe. Moni maman Marie Mathieu. Abotela biso feregola. Yango senga na ba maman no so ba gaji ba noela madinga baza wapi. Aza mamati. Aza maman venez répondre. Hein? Manité zawapi, venez répondre, venez parler. Hein? Ba Virginie Manganga, boye koloba ba Noëlla Madinga, c'est maman. Oh ba finga za maman. Oh ba finga za maman, venez parler, vous êtes où? Venez dire. Parce que ba fini maman. Moi si ba respecta ata na mboka mondele ba finga ka moi cité. Ata na ngolaka awa. Makambo ça se passe toujours au Congo. Bato e ba valeur à moi cité. Ça se passe ici en RDC. Mais à l'étranger, partout, on reconnaît la valeur d'une femme. Parce que baza batu o basali makambu. Na monde batu ba respectera bango. Pour ça monde mobile o beta moi c'est ba kanga mobile. Batiki moi. Boya koloba na acte aucun piana sali. Maman a fait la ta casquette.
amona de maman affaire na ndiaye azoyemba ayemba ki viva vera. C'est de n'importe quoi. Togo tika boye te ele rara boye. Bino batu bo défendre ba vraie valeur, ba maman. Boya koloba. Trop c'est trop. Trop c'est trop, ça fait très mal. Ngana ndeko moi simoro sanna wanga ta maman na Petit Brown Junior na Broly diza match. Abungisa papa, abungisa maman. Lelo son atala na statut na profil na WhatsApp achaka maman na papa na ye. Pas sur na douleur wa yoka na motema. Ebi douleur ni na yoka. Tuna bandeko ono ba kufela, tuna bandeko ba kufela ba oyebiso ba vérité. Pas sur ba yoka ka. Kozanga maman ko koma orphelin to orpheline ndenge sala ka pasi. Ozo finga est ozo raisonner. Ozo finga ozo raisonner. Babiloko bozo mélatonine, o melo che kwiti, ozo finga ka mama ka boye. O melo che kwiti ozo finga ka mama ya muninga ka boye. En tout cas ozo sala passe. Esenga ba mama ba réagir. Ba mama bo revendiquer. Na rozala na plateau spécial na ba mama. Ba lobela ken piano. Il faut s'arrêter. Na ba jar ya ba maramba boye, na ba titi da boye. Mama zo tambola. Mama che sani na mutu. Mama chesani na mutu pona koluka pona bana. Lelo mwana ne wana komi mutu. Yo lingo sakana na ye. Mama zo tambola chesani na mapa na mutu, atem sani ya safu na mutu. Azo teka pona bana ne ba koma batu. Mais lelo mama na mutu na télévision zo finga ye. To beteli pe maboko. To cheli pe ba j'aime. To cheli pe ba vie. Après bino bolo moi je soutiens Ken Piana. Ken Piana belle ça va te mituna nini. Abel sabatu mituna nini. Ken Piana le ka aya tangana ko de bangana ye na français pendant 10 minutes. Ken Piana wana. Obino bo tshela makelele. Je suis. Toi tu as bêtise mutu moko pelisa moto azate, il faut s'arrêter avec ce genre de trucs, c'est mauvais. Et ça tu ton côté, il faut s'arrêter. Trop c'est trop. Merci beaucoup très cher internet. Mikolo Kande Zara Mabe, nous en tomboka Mabe. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazali tan ko landerité ibula. Merci vraiment na bandeko nyonso, pourquoi pas na vie na ngai Vaski depuis États-Unis. Merci beaucoup na Mave Chiongo, merci beaucoup na Adrisha Motomètre Bebazi Beba. Merci beaucoup na Junior M France na mono kala na mono lisusu lelo. Merci beaucoup na bandeko nyonso balinga hérité ibula. En tout cas, on est toujours ensemble. Jean-Paul Binda Mastaki. Merci beaucoup na Blaise le Padre. Merci beaucoup na Mama Bibi Chouma, Motema Cédric Makela. Merci beaucoup à Toussaint Lissoyi. Pourquoi pas coach Emmanuel Kalonji. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Naomi la Perle Noire. Merci na bandeko nyonso balinga hérité ibula, Maman Rosette et la Fleur d'Ambou. Pourquoi pas à Freddy Mungedi, Freddy Mungedi, les grands gérants. En tout cas, on a peso mbote place aux amis. En tout cas, on a senti Rio. On a senti ça. On a monika, oh, je zappe. Tout le monde a dit, ce qui nous a mis à son nom de play. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya Maman Rosette et la Fleur Nadambu. Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina Congo température.